Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à l'accueil. Vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Karandenge, toebi saranabino tina tina makambo mapangu lelo tozabongo na njila. En tout cas, karandenge nebi saranabino tokusala découverte ensemble na koloba et belete tosande découverte ensemble bokoyeba tozana quartier nini et puis toye kosala nini. Et bongo mbala moko na pesi bambote belé na ambisi bazabakane mo général John Kimbambu ba diva wa Sudi Givwa mama Bokoba ki na kati London City Arlette Matoko liso ya Nzambe sans oublier mère boss mama Doris Le mafumu na gaz moi sa motema malamu na kati la personnalité TV en tout cas bambote ebele et bongo karandenge na bisa kibino to zabongo déjà na libanda na sira bomonyo ezali route principale oyo ezo mema mituka yo yana mutuka noti na porte à lopango sans plus tarder to bandi directement pour bomona sikoyo eloko nini oto ekosala na kati ya njila déjà libanda na ngambo na ngai eza na lopango bazoteka toza na njila mais bosala ba découverte ensemble elongo na ba commissionnaire et bongo lopango na biso obozomona e bandi esika mire ya jaune wana ezali ba komi pharmacie e bandi wana e kosuka si na portail na biso awa ya rouge eza esike bandi pe esike suki sans plus tarder tokota na kati pona kobeta masolo toza déjà na kati ya lopango bandeko balandi ya la personnalité TV na sur bozomona wana eza déjà ndaku toza déjà na kati e bongo tozobeta masolo car nde na ebisaka bino biso toyebaka malamu mingi penza te ba commissionnaire nde bayebaka tobeta na bango lisolo mama toza na njule na quartier ni na quartier 6 toza na njil na quartier 6 mama toza déjà na kati ya lopango bati yango combien lopango batie 45 000 à discuter 45 000 à discuter est-ce que bokoki kozana mwa likanisi bakolo lopango basuka nango combien ko lopango azosuka nango na 29 000 $39 000. Ok, azosuka nango 39 000. Lopango ezo mesurer combien de mètres c'est quoi? Bon, lopango epesi 12 mètres sur 13. Ok, lopango ezo mesurer 12 sur 13. Ça lopango eza un problème. Eza na problème te. Ok, tomoni ndako ezali na mopanzi na biso, c'est que ezo ke na ndako. Est-ce que ndako yango ekoki oza na combien de chambres? Ndako eza na 5 chambres. Donc 2 chambres ndeza mike ezalaki na idée ya cuisine et puis salle de bain mais 3 chambres eza minene salon pe eza munene. Ok, merci to Zwibongo likanisi penza ya mama apesi biso bandeko balanzi ya la personnalité TV na sur bozu ba prix na bino bozu nyonso kandenge bolingaka donc bobenga toujours na numéro eza affiché na ba poste téléviseur na bino wana vraiment bokozwa la personnalité TV toza na besoin lopango na njil na quartier 6 en tout cas osala jamais déci na sur bomoni lopango eza na courant eza pe na mai eza pe na annexe oyo ezali mopanzi na ngai oyo bisiko na telemi eza annexe oyo eza mopanzi na ngai eza na pompe na kati ya lopango pompe ezali na kati ya lopango courant ezali en tout cas awa nyonso eza penza malamu tozobenga bino bandeko oyo bolandi oyo bozolanda bolandaka la personnalité TV en tout cas boya ebele nga bino bandeko boya ebele et bongo wana bomoni lopango penza ndenge ezaleli tozobaluka na sima bomona sikoyo na sima pe lopango na biso ndenge vraiment ezaleli ndenge batongeli yango ndenge ezaleli wana tozotambola toza déjà na mopanzi ya ndaku pona kokende na sima ya ndaku tozotambola toujours eza lopango ezali clôturé tozotambola tozo continuer toujours kotambola pona kolakisa bino et wana toza déjà na sima ya ndaku toza na sima ndaku espace nyonso eza toujours sima ya ndaku
ezaki mobimba lopango bateki siko bomoni wana o bati mur donc bandeko mosusu esi basombi na ngambo wana etikali kaka ngambo oyo nde yango bati yango à vente na siro bozomona wana o eza liboso na biso ezali douche na bango na toilette en tout cas na siro bomoni na bilili ndenge babendeli biso sima ya ndako na biso totamboli penza mpona kolakisa bino dimension ya lopango na biso yango tobengi bino bandeko balandi en tout cas bo hésiter te bobenga toujours na numéro oyo eza na baya baécran na bino bozwa mama Doris Lema en tout cas akopesa bino numéro nyonso oyo boza nango besoin mpona kobenga koya kotala lopango ma ezali courant ezali vraiment batie yango 45 à discuter bazosuka na yango na 39 car ndenge na lobaka nyonso to ezalaka likambo lisolo eza likambo lisolo toujours pour facture ya mwasi bazodiscuter bongo mpona nini te lopango en tout cas boyebele bobanga te toza na bosenga na bino oyo eza bongo deuxième parcelle na bino en tout cas na siro toza vraiment na kati ya njili parce que bosenga na bino yango esalaka biso na kati ya la personnalité TV to tambola car nde na ebisaka bino biso toyebaka masolo penza mingi bien te tozosolola directement na mama azopesa biso baprix apesa biso na bamaître po bozwa directement likanisi toza toujours na quartier 6 mama abetela biso masolo ya lopango awa ezomesure combien de mètres et puis bati yango na combien na prix final na bango lopango eza na valeur ya 25 000 koko kakola soko kakoli boko suka ta na ba 23 do bino nde bato boko kakola bati yango 25 000 bon lopango eza na 6 mètres sur 20 donc eza espace ezomonana nango boko matsa même likolo ndenge ape ndenge voisin mati likolo donc eza ndenge wana toza awa na quartier 6 namoni ndako mo eza mopanzi wana ezokenda ndako je pense ezokenda ndako wana ya moke eza wana okoki oza combien de chambre ndeko eza na valeur eza neti na chambre salon ok bandeko balandi babi lopango na biso batiango 25 000 à discuter na 25 000 à discuter babi bazosolola mwa moke bazosuka na 23 mais ezaka likambo ya mosombi na moteki na sur bomoni ndako eza na ndako wana ezali bongo couloir oyo ememi biso na nsima ya ndako na sur bozomona toza toujours na quartier 6 toza na quartier 6 courant ezali mai mpe ezali na tuni baquestion wana te po tomonaki ya toza na nsima ya lopango na nsima ya ndako plutôt tomoni nsima ya ndako ndenge ezali en tout cas eza mpe na espace eza na espace na yango ya malonga pe eza na espace na nsima na liboso baza na espace ya monene vraiment ya monene ya makasi kotonga ndako lokola voisin atongi botalaka voisin ndenge atongi atelemisi mpenza eloko moko ya monene na espace na ye donc eloko ekoempeshe yo otonga eloko na yo awa na kati ya lopango na ndenge olingeli ezali te parce que espace ezali ya monene eza pe na pompe na kati malgré bakanga yango ma pompe ezali na kati ya lopango courant pe ezali en tout cas eza na espace ya monene kaka ndenge bozomona na ndako eza wana nyonso vraiment eza ya malamu na kati awa tozobenga bino toujours bandeko na biso oyo boza libanda toza na njila tozobenga bino en tout cas bana njile banjilwa baba oyo bakenda nde nayoka bango tu bakenda poto liboso en tout cas toza na kati ya commune na bino na njile bokota vraiment bomona commune na bino toza na 6 en tout cas tozobenga bino boya ebele banjilwa en tout cas napesi bino bambote ya trop parce que nayebi esi bokoti bozosala dia ba découverte ya ba mapangu na bino obotika na njila en tout cas toza bosenga na bino tozobenga bino boya ebele
Toza déjà na quartier sud. Ndeka na ebisaki bino tozaki na 6 tolongwe 6 tokomi siko na ngambo 7 lopango bomone eza na sima na ngai na couleur ya rouge bordeaux wana batie bazoteka yango ebongo na liboso na biso toza vraiment na makadam ezali lopango moko eza na esika ya principal car ndenge bozomona na bilili eza na ba maison na libanda batu bazoteka donc eza place moko commerciale sans plus tarder tokota na kati po bosala découverte ensemble ya lopango na bino. Toza déjà na kati ya lopango wana tozaki libanda toza na kati ya lopango car ndenge bozomona na bilili et vraiment tozobenga papa commissionnaire azobeta na biso ba prix ya lopango oyo bazongisi yango ndenge nini et puis mesurer combien de mètres. Déjà na commissionnaire tozobeta ne masolo papa lopango oyo tomoni obi bazoteka na moni za bandako ebele bati yango combien. Lopango ezali koteka réellement on a 200 000 à discuter. Batango 200 000 à discuter. Yango moko ezo mesurer combien de mètres? Ezali 20 mètres. Banana macadam 20 mètres sur 22. Et na moni courant na mai côté ça. Non, côté courant mai vraiment intact, 5 sur 5. Tu as un problème. Ndako ko yeba so ça na ba combien de chambres? Ndako il y aura 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Bon, kuna ezara donc tu dis bah Sénat on a 2. Mais nous surtout ça fait le cola 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Côté qu'on a une chambre, salon, na monsieur ce côté ba boutique. Bon, ils allaient qu'on a ngam on a 2 chambres et salon, na toilette na ba libanda. OK, na moni bandeko balandi à la personnalité TV babi awa ils en a 3 chambres et salon, ils en a 200 000 à discuter na mopandi kuna ezali na 2 chambres et salon. Et bongo tozo tambola pona kolakisa bino toujours a toza na kati ma libanda ezali na ba maison pe ezali banda na sur bozomona na kati ya bilili oyo ezali kati toujours ya lopango ezana ndako monene ezape na ndako ya muke en tout cas et pompe ezali robinet mai ezali ezobimaka ndenge bomoni courant pe ezopela donc awa tozo tambola ezabongo na sima donc na kati ya lopango eza na ndenge ya sima ma soki tobimi na portail oyo ya muke bozomona wana tokobima directement na liboso esika ba maison ezali donc wana tozotambola toza toujours na kati ya lopango mpona kobima na libanda mpona tolakisa bino wana ezalaki portail ya muke mpo tokotaki na porte ya monene sikoyo tobimi toza bongo na makada na sur ba maison au bomoni eza liboso awa ezokende directement na lopango na biso eza vraiment nesika moko commercial kaka ndenge bozomona tozobenga bino bandeko bozali banda bana injil ya solo en tout cas tozambosenga na bino bokota vraiment bomona toujours bilili kitoko na kati ya la personnalité TV dans makadam ezali vraiment liboso eza na place moko principal et puis commercial donc toza vraiment na besoin na bino na sur bomoni na bilili boza ekosepela. Et toujours continuer, toujours na quartier sud et siko bomoni naza cha na kati bazoteka donc bandi et sika o batie moi fondation oyo et mukeska batie fondation oyo et yeti na ndako na biso boye donc bakokabola yango nde bomoni fondation ezali bakotaye bakokabola ti na suka ndenge bomoni esukeli ti esika bordure wana lisusu fondation wana ezali donc tokozwa ba détail ka ndenge tolobaka epai ya ba commissionnaire donc yango moko ezali 6 mètres sur 25 donc sikoyo tozo baluka totala na sima ebongo total espace ya sima ebongo papa akobeta na bino masolo po bo découvrir boyeba batiango combien ba suka na combien ndambo obomonaki wana ezaki liboso ebongo awa toza na sima ekoya vraiment tina bordure ekokota na porte oyo bomoni eza liboso na ngai ekokontinue ti esika babassin wana ezali esika bomoni bordure wana lisusu ezali to pe fondation et bongo tozo continuer tozo beta masolo ka nde na bisara bino bandeko ba commissionnaire ndem to bayebara masolo
yende mutu akobeta biso masolo ya lupango oyo soki ezali ndenge nini papa awa batie ezo mesurer combien de mètres? Non, ezali 6 mètres sur 25. 6 mètres sur 25 batie yango combien bazosuka? Mon montant batie de 45 à 18. 45 à 17, mage à peu près bazosuka na ba 38. Ok, bosuka na ba 38 tomoni ndako est-ce que kikoyeba na moi soki ezo mesurer? En tout cas na 4 tu sais na 4 ni betiko za je crois na 2 chambres salon. Na 2 chambres et salon. Oui, côté ba onyo c'est vide ya côté église vide les à côté. OK, donc hangar oyo eza nango vide. Les églises bazo futela donc soki osombi et sika na yo en tout cas hangar oyo ekolongwa nango otikala na vide na yo. Merci trop na bandiko balandinio so vraiment il y a la personnalité TV na bike banandili bozaki ya kosepela tango bomoni directement tout trainabino émission mokona lelo en tout cas nebike bozaki ya kosepela na pesi bambote ya trop na ba maman na ba papa ba commissionnaire o ba sali que tokota na njil to lakisa ba parcelle o ezalaki bosenga na bino en tout cas ba merci ya trop na metitima réalisateur o yazalaki wana na sima caméra pour nous la bino ba image kitoko ya ba mapango o bomoni et puis merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimambu ba diva wa studio gi voix mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe bambote ya ebele et puis ba remerciement ya ebele na mama Dorus le mafumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas biso na bino tozoko ba mosala kitoko toujours longo na femme noire femme africaine Vinicia pièce contre pièce toujours na kati njili na wetali makambo lopango ngana bino troko ba komona na ba émission o ekoya na ba commune mosusu.